Nabino, Bozomi Belé à travers la ville, province, il y a Kinshasa, Bozomi na Congo, Bozomi dans tout le 24 communes, il y a ville, province, à Kinshasa, Kassema Colombo, les là. Toye, na Essengo, Bozala qui est Belé, qu'on a émission, Auto Kosala, Oizali, magazine, 100% quinois, Bisso, Nagouv, Oizana, but Moko, il y a quoi va rendre utilité, hein, comme l'ongola quinois, na Oizali, Boss. Bojali samina kati ya bosoto pe kozongisa kinwa azonga moto ya peto na yango na kati ya émission mokolo mwa lelo to ko balancer bino ba élément oyo mai gouverneur ya ville province ya Kinshasa tata mokonzi Gentini Ngobila baka ko sala pe à travers émission oyo bokolanda ba action oyo mwana mboka Ogi Kalonji akitaki na terre jaune esika wapi mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki ko lancer misala ya projet Chile Jilou o ezali ya kobongisa benzela na parti ona kuna kasi na yango ya mboto continuer na pesi bino matondo mingi pe ba mbote mingi na ba bonso ba connaître à travers pe ko komela biso ba message tozwa élément ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa o wapi ayambaki bakonzi ya commission européenne ya UE o bayaki pona kosolola na mokonzi ya ville province ya Kinshasa pona kotala lolenge kani basengeli ba apporter pe ya bango mwa libanga na o ezali kotonga Kisasa tolanda. Je suis venu rencontrer le gouverneur de la ville de Kinshasa en ami et en voisin, puisque nous sommes très voisins d'ici. Bien sûr, lui rendre d'abord une visite de courtoisie que je n'avais pas encore eu la chance de pouvoir lui faire, et ensuite de pouvoir échanger sur différents programmes de développement urbain de la ville de Kinshasa, sur lesquels nous pourrions être conduits à mener ensemble des actions de coopération. Bien sûr, nous avons parlé des questions éventuellement d'assainissement, de la lutte contre la pollution, la lutte contre le plastique, le nettoyage de la ville, d'autres possibilités sur le plan culturel, d'autres possibilités peut-être dans l'agriculture. Donc on a fait un petit peu un tour d'horizon de différentes actions et secteurs de coopération, et nous allons voir ensemble avec nos experts comment nous allons pouvoir continuer à échanger et travailler ensemble. Alors c'est un des sujets duquel j'ai parlé et que nous sommes en train de regarder, que nous allons étudier. Le gouverneur va officiellement nous en saisir. Et voilà, on va regarder les moyens dont on peut disposer, soit en termes d'expertise, soit en termes de soutien, mais c'est quelque chose qu'on va regarder attentivement. Matono mingi wana botu kolanda mwana mboka tata mokonzi gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka kasi na message na yo itali ya kosenga te ba kinwa bazongela elongo na ba bourgmestre na bango kosala salongo kasi boyeba te to sala kimo makelele pona koloba te ba bourgmestre ba kosala mosala te me kasi mokolo mwa lelo to ye koyebisa na bino bolanda lolenge kani na barumbu mwana mboka Guillaume akosolola elongo na bilenge pote salongo e bakozonga kasi yambo bozwa elema oyo boyeba te tozalaki na avenue Kasai précisément entre cabine Kapanga Kongolo Kibati Kindu esika wapi asangisaki mwana mboka Guillaume asangisaki bilenge o bazalaki wana pote bayeba kofongola bakanivo pote mai oyo ezali kokanganzela na Kasai e babe kolimwa kasi topesi matondo mingi bolanda. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni
ebongi tosala moto nyonso ata mwana kongo ya mosolo mpembe ya nzoku kongo ya bwanya kasa ya mbila kongo ya makasi moto ya nkoi tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana wana mboka mbote mbote papa toza précisément wapi toza précisément na Kasai Kongolo Kibati tomoni bobimisi bapotopoto bobwaki na makadam eli koloba ke bokosala mosala c'est bon na makasi ya nani bokosala mosala bon makasi eza kaka ya ye moko kaka mokonzi batielaki biso bokomese atali secteur na ye ebebi trop akoki kotika secteur ebebi komba bokomese biso Guillaume sali place azali napesi elongonya na makasi eloko azwi asalela biso oyo na mama koki nano oyo force oyo nano ya bandeli nano take bakonzi batindaki asala mosala abandi nano to kade nano bakaniveau bakaniveau ezalaki nano boucher ya makasi mai eza na passage te donc pasi yango abandi nano topesa nano mai nzela soki topesi mai nzela ti bakonzi bayamba mpe makambo oyo apesaki bango mpona nzela de to continuer ça monsieur en tout cas ko banga nzambe musala esalama partout na Barumbu na minute équipe musu toza na Kasai yawa na minute équipe musu bazali pe na poilu bazo sala kuna parce que chef de l'état il fallait aller kananzela wana misala ezali zo sala makuna yemo mokonzi za kuna soka sisi na bandeko bazali kuna bazo sala misala akoya pe ko mona pende pe biso na Kasai ndatika ki biso ndenge tozo évoluer na tonde pe na yo wana mboka mbote papa toza na Kasai selon le dire tomoni bino bokosala salongo eza nana pesi bino likanisi botena bosala salongo bon premièrement eza initiative ya bourgmestre na idée ya Kin Bopeto nde tomonaki ke bourgmestre amoni ke avenir Kasai eza vraiment ya kokufa alors so tobi tozela kaka ba engin eya ebanda kosala donc eza ekozala un peu longue histoire c'est pourquoi asalaki moi idée ya kosangisa bagene nde tosala oyo tosala mwa travail oyo boye tofungola bakaniveau na baeffort na ye moko vraiment c'est ça toyeba boza combien de gens bozosala bozaka bino moko kaka ndenge omoni biso nde tozosala boye oyebi te soki kote mosusu mpe basorganize mais au moins biso kaka oyo omoni oyo boye nde tozosala. Bon, un dernier mot par rapport à Ningam Salé. Bon, les accords qui toujours ça la bonne. Malgré Bourgmestre a pris initiative au sala, mais moins de tout ça. Babot, il y a bichement te débrouiller, n'engagez bichement te y na babot. Il y a pris idée, mais a pris bichon ni bot, ni choisible ni loco. Donc tout ça là, ah, boucho, koufi, ah, bouza, il y a le roquet perte. Donc tout ça là, Bourgmestre m'a tapé idée, mais bichement te. Vous avez besoin de matériel. Faut matériel les ala, bah pao, bah pioche, bah fourche wana pour toujours taper na kati ya ba caniveau. Merci beaucoup. OK, merci. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi wana bausi kolanda mwana mboka bana plutôt bana mboka ya commune ya Barumbu bilenge obako sangana elongo na bourgmestre na bango pona ko permettre à ce que baye bakosala te misala e bakozonga na o Italie assainissement pe ko curer ba caniveau o ezami na kati ya commune ya Barumbu 50 mwana mboka Ogi Kalonji o azali député national tokutana kina ye wapi tokutana kina ye na terre jaune tokenda ki be kota lenge kani misala mako salema na oezali projet Chile Jilo ya mokonzi mboka o ayebaki ko sala te pote banzela e bakotonga makasi na boule ya koshunga baiki sasa o yepazali député
mwana mboka Ogi Kalonji akoti be na kati ya likanisi ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentili Ngobilambaka o ezali ya ko permettre à ce que kotonga mwa pont ko bongisa mwa eboye ko sangisa ba mama ko sunga bango kasi ezalaki mpona biso esengo po te dimanche tozalaki wana tomonaki lolenge kani mwana mboka Ogi Kalonji akokota na makanisi non seulement chef de l'état pa akoti na makanisi ya ba Kinois 100% Kinois ezalaki na caméra nango bona lolenge kani na terre jaune ezalaki ya koningana. Bana terre jaune kosiyayo. Tozo kende tina suka. Muko antomolo. Muko kangai. Tala honorable Kalonji. Tolobike to vanda la main dans la main. Aucun parlement kendo sala pour le peuple. Koboy bambolo. On a besoin d'honorable Kalonji. Muko antomolo kangai. Muko bengisie. Asa na makambo minene ya kosala na mboka oyo. Balekter na yo bazebele koto. To soutenir honorable national président bakordo Gilles toza nsima ya Kalonji yo kalo otungisi papa na biso Kalonji okomona 5000 combattants na nsima na biso tokofote ya ande député bango nde biso tozosoutenir eza boye te Kalonji umelo ti mokolesi basi ya kosadile maboko makasi maboko makasi topesi bino matondi bozalaki ebele ya kolanda biso na kati ya émission 100% Kinois toza koinforme na bino kala mingi te tokokita be na bacommune na bino tige ezoya bokosolola na gouverneur bapasi o bino boya nango tata mokonzi ya ville kisaka okango pe ekopermettre à ce que baremède na oyo ezali badossier mambo etali assainissement e bakozwama kasi soki bosepelaki l'émission mokolo mwa lelo bopesa merci na grâce DJ Marcus o akosimba caméra pe akosala mwa mayele pote bonzenga bakomona na onzela ya bitando na bino topesi merci na to banso bakobengaka biso bakokomelaka biso oyo ezali inquiétude na bango na oyo ekosalema na bacommune na bino kasi mokolo mwa lelo tosuki be awa topesi merci na gouverneur de la ville province de Kinshasa Gentili Ngobilambaka et puis na cellule de communication tomoni conseiller bakozala na ebele
topesa na bango makanisi pote mosala oyo tata gouverneur akosala e bakomona na pe na miso ya bakinois soki bosepelaki l'émission mokolo malelo ngana bino tokutani mokolo makoya. Merci.